Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Comme la vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïba Lingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. On comprend que c'est la lobby. Ouais, pour les gens de Konanga, on va souvenir de Malam Ponaye. Si on a bien qu'on souvenir ma bébé, ma Ponaye, en tout cas, on a continué à voir sur mon takufi comme Malam. Mais pas dans un moment que on va souvenir à ma bien et pas pour nous parce qu'il y a banana banana pour nous. C'est tout Kabani Boiti, Kabul pour le Tikibiso, nana pour lutter, sans problème. Donc on a appris dans problème pour lutter, na problème na pour lutter, na likamona pour rien. Na route na pour normal, prévenir route pour le coup falendi, na ba 3 semaines à solennité à 21h dimanche. Donc sans problème de remords bien, tout ça bien en tout cas vraiment. Et papa et moi nous on a mis tout le banane de banane la même casse l'artiste comme gars awa pour la dernière mort mais nous bokina qui pas moment de faut que nous fêter kuna le point ska bozana c'est matanga pour vraiment on a baké nazala matanga na vraiment ko répondre na maramutu vraiment non té ndeko na ngaza na mort na space il faut te lando on a biso to kuna ndeko na biso qui même maram souci après. Merci beaucoup. Ouais, Zaki. Solo che usate, li usate, la attività Akulaka. Aza. Na santaki kake beti na motema na ngai maya miso etondinga pe na leli lokola mwana mukie na baluki na mabele na ane mobima na tangi ba ona pedre ezalaki facilité pour na ngai kobanda 2019 nazoloba nzambe longola 2019 na vie na ngai eza ane oyo esepelisinga ata mukie te ane 2019 eza ane oyo baartiste comédien baleli mingi ezalaki kake na motema mpo na ngai na Pedre Mambri Koko na Pedre Mundanga Ndanga
na Pedre Ewaso, na Pedre Mindondo, na Pedre Mundweri, na Pedre Masamba oya groupe Muyombe gauche, tant nazo chité pona silisa année na yeko Pedre Pululu. Ezalaki likambo pasi pona ngamena lobi ya turoyo nakobima irresponsabilité. Il s'agit ya kobomana to kobomana. Il s'agit ya koliana to koliana. Ya kobunda mitakala to kobunda mitakala pona kolingate ba artiste et comédien na mboka basila. Tata pambola biso. Mais passe pour anité olio sa biloko sto sala o tata ba retraite avec makambo ici. Nzamba ko lakisa biloko wana te bato bazana grâce wana bazali o bakoko mona likambo facilement sans retraite lokola ba mort lokola be dingwe. Tata pambola biso. Pasteur olobi ke bato bazana grâce wana bazali. Pasteur de la foi bientôt abenga kibino. Abenga Kibino. Nani? Pasteur de la foi. Abenga Kibino na terrain. Tant que qui? Et tant que pasteur t'as vu vision, il y a Robimisa artiste et comédien na kata libulu. Libulu ngo yo mona kiango. Yenda mona kiango. Mama na ko beta yo pona maloba wane Bakokanga yo papa. Bakanga ngai. Bakanga yo ngalo samsana ngai. Oyakite. Yanga lobaki ke na yebi bimsaki prophétie moko tant que borokita makola nzambe te liwa pe ke longa la place ba artiste et comédien te. Ndetiam sous le be ko zala yo te. Oui, effectivement pe fo zala ngai. Landa. Oko bengi saba comédien organiser prière libulu moko o yo moko chimoli na famille na yo po bo zinda bozo ko ko zinda te siko ba artiste et comédien ba ya ba zinda. Boye na manka mama na obeta on a continué hein. Faites attention. Na linga ba question o ya kate pona ko énerver ngai. Oko mona mutakala na ngai na miso bato ko ndimate. Oko mona mutakala na ngai na reconnaissance wana. O pasteur andeni. Oko mona mutakala na ngai na reconnaissance o musala nzala la pe boyete musala nzala la boyete. Na ebiso fe. Douceur yango te ya batunde yango ko. Oui. Eza makambu ya mopanga te, eza pe libulu te o babengisaki ba comédien pona losambo. Liwa eza nzela biso nyonso. Liwa eza ko se manifester pe liwa ezo résister na mokili. Oko organiser prière pona ba artiste et comédien libulu etimwa mi bazo kufa. Nanya yebiso biloko abongo. Ba congolais o bazo kufa na beni ba leki ba artiste et comédien ebele. Maman, faites attention à beto mobile nous qu'on regretter yo. Wana na yebisio. Allez organiser les prières au Goma, au Beni kuna à Butembo. Pas ici. Pas ici, je te dis la vérité. Domaine na ye. Asala nini na mboko yo domaine na ye maman. Oko inisangana batu ebele pamba. Na linga makambo enerva ngai te oyebi nga bien te na beta ka basi kitoko na ko beto abatu balobi papa bandela liso beti kitoko tata pambola biso tozana ebememe na lingi be énervation awate artiste sango o ba artiste walenda ko se penalty na kati oza kango na zwa kango eloko te batu bake ko sepela nani yebiso ke mutake ko sepela na kinga kati ah mon frère to kene ko sala ba organisation ninge to kunda pululu nani yebiso to bini ah mama nzoto ngo pese ya yo tata na bini ya yo ni na kati na bini sanzoto na ngate bible zolo bana biso tango sana mokililia mela sakana tango liwe yake lo bagati ah muninga kufi mon frère muninga kufi na yo ki mawa oko obligé nga na yo kama na makasi pona ba ah mon frère te yo so pesa nga enveloppe kaki bolingi siko to banoloba na ba vérité tata oboma makambo bolingi siko to banoloba na ba vérité mon frère na soi na pe kitoko hein oh boni boy ko komi nini yango to kenaki po eza organisation ba bengisi ngai nga na za mosali ya nzambe tengo ba bengisi nga ba pesi invitation fona kene na répondre na invitation ozo mona te papa ngande koba ndaku na ngela la nzala likolo ko boya biloko nazwa ngombe nazwa soso nazwa biloko akolia pona loba boye fona lia ngombe nazwa nzoto makasi ah papa nazwa basala ma sécurité
na koko boya mutu membongo baboya kango te na boyi vie privée hein. Au jour, tout le baba 18 jours déjà, banda 3 semaines déjà, banda Chikwa Koufaki. Les lots ont pour l'absor Binsa et Bembe. Donc, le lot au monde a pour nous, le lobby au monde a été sauté. Le lobby au monde est sauté. Vraiment, pour la des politiques, on va prévenir ce pays dans la communauté par rapport à l'organisation. Que non, il fait un stage, on est entre l'organisation des là, on est aussi copé corps. Oui, corps et bando demandé parce que bando bon ça n'a aucun. Et on va se laisser biso moi. Donc biso moi de biso corps et mati héros pourquoi? Parce que kuna déplace bando bon ça. C'est mes amis ça ma classe. Banda lobby ba bando jusqu'au bas société. Et on monnaie est tardé moi. Oui, il y a un tardé moi. Mais on cherche au sol par rapport à la photo par rapport à nous oui qui va participer et puis quelque chose là qui parmi va comédien au bazar qui va participer donc à côté belé vraiment bazar qui content par rapport il y a agissement na bino fait par rapport il y a titre au bazar qui encore les années na mort mais bino bokele qui va kati ba monde obili ba nzembo ya toko ba la musique mondaine mais par rapport à quelque chose de bazar na mort yo ko lo bani non mara moine je sais si la guide déjà tout sto katagi tout sto sengani ba bolimbisi pona ba erreur o ezaki commise nyonso tout sto senga déjà bolimbisi et c'est si la guide déjà et puis par rapport à ya bandeko bazolanda kaka bino la bilo ba comédien oyo kanisa ki to na ba oboka na ba basu ko ba ba na ba bonso mais ni wa ezali zela ya bisenga ça dolo ezali ya siko to bilo ezali ya yo ko ba ni conseil ko pesa para bandeko comédien ko ba lingani non ko yo kanate est normal so batu ba yo kanate ça na normal ko Abraham falaga ke na gauche l'autre ke na droite mais bazaki noko na levé donc bible biso batumi ba tamboli ba yo kanite ba kabwana to ko zaka lisanga te so to yo kanite to kabwani un peu c'est tout on est biblique ezanga te donc ata so batu ba yo kanite mbasu pona mbaso ba bokele mbaso ba bomié avant to banda théâtre to na ba famille mutu na mutu ayebi ke biso to wana noko na biso mo boazara quelque part à randoki théâtre gata beaucoup faire les kamanzana ndoki akoloka mutu on permettre ko faire ranza ba diaspora to ana matanga na choc soki mabezalaki to boma biso moto nayebi ke to sto bomaki maramongo sesilaki nango déjà Maman Kaluma, posant la presse, aninga no ba artiste comédien ba keki na kati ko CP. Yo message en chose comme baninga ba presse garate na ba chroniqueur ba kendaki. Na ba chroniqueur pe ba kendaki. Ya kaka ba comédien te. Bozane be bozana ma bokei bo bina. Biso na ba chroniqueur to sara musala moko. So biso to ana passe na hôpital ya nzimi to ya otanga caméra pona loba. Ouais, na chroniqueur na artiste et comédien ceux qui ezaki erreur c'est ba on so basaki erreur donc biso nyonso photo boma moto wana ndenge bino ba chroniqueur boza toujours na retour na biso bino bokendaki c'est que bino bozo omiti à part na ba chroniqueur na ba journaliste na ba comédien biso to kendaki yango biso to yebisi bana poto ke erreur wana to consommer yango to yebisi bango bolimisa biso mbala sima to sango susute mais ba diaspora babosana te ke ezalaki temps ya bafete mutu na mutu ezobeta ye mutu moko kaka bengi yo mbala moko mpona kosepela na mosala osalaka mpo bango mpe badiaspora kaka na temps wana ya bonane batindela biso mpe mbongo mais toboyaki te tolobaki towana mutu na morgue tozwaki yango tozwaki mpe bambongo wana combien de merci tosengaki badiaspora ndenge moko mpe bamerci tosengaki mama oyo Mama Kalunga souvenir ni ya makasi oyo ndenge botravaille na souvenir ni ya makasi mpe role ni ya makasi oyo bokutana bino azalaki trop mwana na nga tobanda ozwe na ye daye ngai na moto ayebi mosala bien déjà tokopéraka tovanda pendant 2 mois na Angola tolongwa Angola Luanda balubangu basoyo balobito
na 2 mois na nyonso tokende kuna ba wiji ba makela totambolaki presque Angola mobima na Chico makalunga mokuna na fika suki eza boye 3 personnes bakendaka Gabon oyo ezalaki président Videloya Chico Pulu na Papa Océan mais na retour na bango Papa Océan s'est retrouvé na AVC président Videloya akomaki Afrique du Sud et lelo Chico Pulu na morgue ya hôpital du cinquantenaire mpo na yo banungunungu wana elobi nini wana fo kota ba prière otuna Nzambe bonga ayebi te makalunga bauti kosa Nkumu Africa TV. Monde entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner, belé. La population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa Télévision Kitoko. Ma vérité. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner massivement. Baye Balingara Serge. Pour s'abonner dans Nkumu Africa TV.